Quel album gomme? T'es bien monté. Pardon? T'es bien monté. Gomme est bien monté. Bien monté. Ah. Et ça gomme il y a la classe to gomme. Bazui ba danseuse, bazui au troisième danseuse bazoué. Je pense que ba betigali yo Freddy Mbolongo papa libumu faut ba récupérer pour ba bomba mondibu souffle na éviter ba te belé ba otala biso na éviter sokolo. Et ba le baga bazwa ka mondibu. Pour so bone tikanga ba pour ba bazwa nga faut bazwa na mondibu pour ba resinga yi. Asala nene ya message na eza vina ye ya préféré na ko tonga ba bana na italinga zwa ko bato ba nyoko mi basali c'est pas asala na ye eza loka mutu kaka rétroviseur elongwe. OK. Mutu ke kutambula so rétroviseur elongwe mutu ke kufi. Take ba Freddy Mbolongo bazali. Non papa eloko te toza. Mutu akei o batika yo bilango papa chéri o akei o atikali to jali. Freddy Mbolongo dynastie vol de bimagi o yango vol 2.1 o yango dynastie ya nani? Pardon? Ya nani? Zambira ba mo pe bimi belem suto mona kaka utsa makelele na ba TV mais ali monengo zo kana te makelele zo buye pe bato ba kata ba album mo bimi ya kitoko. Hein? Tu vas formule 7 zo beta. Hein? Ozoma ke accord arena kala mingi ta ozoma ke actualité na ngona zo mona za accord arena ya. Na mona ki libundu moko boye etage na zo lo batro na bambongo mo antsinsani ba PC boye. Moya mo ba mkusa li batama libundu ba akeba. Na mama dance na Congo ba obina. To mona ki déplique pomba a s'attaquer mingi na boss na yo. Et ça la ronde na bateau bataka plus patron na yo. Ah wana za jeune talent. Pardon? Wana jeune talent, wana PD. Pardon? Kolanda ta PD, wana jeune talent, kolanda. Déplique. Ah wana jeune talent, wana PD. Ada musique tena nzoto. Ba se comparer na patron mundi buté mundi baza muta ba immeuble. Ata ba leader na ba batongango te. Ko se comparer na mutu mo bazo mukanda plus na mo katonga ba immeuble. Lelo yo to mona ba orchestre bezo kende ba poto ba ba fiche mais au mona ba kende ba répéter et comme adoze la concert rezaté. Ba komi ko baluka ba sengi ba bilamba et toboka ba ketcha vimba ba ina ngona keni. O tala image na TV ba kende ko sela ba kende ko ba komaki ke toki produit concert na ezaté. Bishomi yo kolege na actualité. Papa pourquoi za kala tanga litungulu pembeni ya sosoko yaya. Mais parce que ndeko no bobeta mouvement. Ete kindeko se kufa. Oza ngetolo boyebi oza ngetolo taboya ngote. Odo moni biso be mwanza nkongo makambu. To beta. Salut, c'est bel et bien l'artiste et comédien Jean Molayi. J'habite à Paris et pour moi, Senwave va changer complètement la donne. Moi et ma famille habitons en France et souvent nous envoyons de l'argent en RDC, République démocratique du Congo. Avec Senwave, on peut envoyer au minimum 1 euro, ce qui me permet d'envoyer souvent des petites sommes à mes proches. Et c'est super facile, je peux l'envoyer à la maison avec mon portable et sans frais. Alors dès aujourd'hui, téléchargez l'application Senwave et découvrez les transferts d'argent simples et sans frais. Grâce au code promo Congo Mokili, vous pouvez bénéficier de 10 euros lors de votre premier envoi. Voilà, vous êtes nombreux partout dans le monde. Bota la biso, après quelques jours d'absence, je pense que tous on a déjà pour nous sala toujours musala ndenge zala kaka vraiment bandego bota la biso partout dans le monde. En tout cas, il y a des surprises. Oh, biso tozalaki te mais to kuti la surprise ils en arrêtent mboka. N'habite ndeni to solo là. Encore une fois, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission. La bisibino lelo tozako sona moko ya Robino Mundibu. Freddy Mbolongo, Papa Libumu, tout ça qu'on soit parce que beaucoup de réclamations. Bandero Baolongwa, Robino Mundibu, na Freddy Mbolongo, qu'est-ce qui se passe au sein de cette entreprise? Il y a Robino Mundibu, Lelo, danseuse, Bazolongo, tu habites sur Baro, Freddy Mbolongo, donc, na Freddy Mbolongo, Papa Libumu, en tout cas. Binomo oza komona papa Freddy Mbolongo ndenge aza kokota donc na habité toza kosoana bino mais avant de commencer cette émission to vendre ça non staff oyo et salagi biso pesa ko continuer toujours ko sala biso to kobana d'abord na Arnold Ozara bongo na sima ya caméra le réalisateur de cette émission tozara naye vraiment un grand merci naye to pesi sous un grand merci à tous nos partenaires oyo bako bazara biso Olivier Doumou l'honorable Gaëtan Kodia na Brazzaville bandeko tout oh vraiment bozo na biso ba prêter biso ba main
kaka nde ezalaka. Merci na bino. Naza ko recevoir pour vous Freddy Mbolongo oyo azaka bongo na chiffre 9. Donc Freddy Mbolongo aza kokota Arnold Freddy Mbolongo na osola na ye nini eza koleka na chiffre 9 kuna na yebi te quoi. Freddy Mbolongo. Merci beaucoup. Ndeni santé. Yo ça fait longtemps et nini yango lisusu nini yango gaga. Tout est bien quoi. Tout est bien. Tout est bien. Tout est bien. Merci beaucoup Tola Tsayo parce que il y a vraiment des choses sérieuses au photo sur notre Freddy Mbolongo. Merci. Le roi permettre ngai na la Tsayo Momuke. Merci encore une fois. Merci na bande de tout ba opportunité ta la biso Freddy Mbolongo yo papa libumo Freddy Mbolongo. Ah mikolo leki bele bwendeni. Nini ngoga Nazali. Ozali. Obi ke poto ezotala yo. Ah ouais. Obi ke bana poto ba yo kaka yo. Merci. Obi ke ozali na Congo na kati ya République démocratique du Congo. Ah ouais. Je pense que ba ser na biso ba Tatiana Bitono na Paris, ba ya Aline Mwimba, ba Dr Jackson Lubanga ba otala yo et puis na ba Jemima Kenge pas à otala yo to bossa na raté to bossa nité Paris Hotel pe ba za otala yo. Freddy Mbolongo bon d'abord sango ya Mundibs. Tout est bien. Papa soin Rubino Mundibs. Tout est bien. Mon patron, elle généraliste, mon papa social, papa Ndika. Oh, papa Ndika. Papa Ndika. Papa Mwanza Kongolo. Mwanza Kongolo. Wana eloko na biso sika album na sizo bima. Mwanza Kongolo. Place oche loko. So mona seki makambo za na kitoko. Obi nga na oyoge. Obi na linga na bande émission na ba bombe mais na oyoge lo mama. Ah bon, oza Freddy Mbolongo papa libumu international. Ano do mona libumu te. Oba benga ngetolo. Papa chanchan otobo. Ah mais oza ngetolo boyebi oza ngetolo boya ngote. Ok. Freddy Mbolongo. Mais Freddy Mbolongo, qu'est-ce qui se passe encore? Monsieur le président Robino Mundibou se comporte trop bien. Azana Kinto, Azana Poto. Te patron na biso pena el généralissimo. Merci na pona parole na okumisa na nzambe wa tsingana yo sankolo melengano e kutanité. Patron na el généralissimo azali très bien. Soko moni azu pena temps pena eza baza pena ba leader mingi te. Ba so ba leader o bazora ta ba Congo o ba vara ba kenda ba Europe mingi te. Ezala ba koza sur 3 te. OK. Soki baza 3 pena ba patron na el généralissimo azana kati. Aza pena leader oyo asutukela poto te azala toujours alimi mboka na ye. Azora ta ko sala musana mboka ndezo mo be patron na ko za pe ba 4 mois déjà ngoyo banda ya utaki résidence na po azara résider na Paris. Résider na Paris. Ah ya ka ko sa musala meta ki musala esenga ki avanda na kini avanda yango na zali na micho tozana ya za na résidence na ye na pasa zo vanda mikolo na kini na na cité du fleuve azana epepele magi mikolo préparation na biso album na biso Mwanza Kongolo yango no moni patron za toujours mikolo ba tournage tozaka ba préparation ba studio mais studio très bien na ba répétition makambu tout pepele mais bon toko miselo mo mais ça n'a pas pu marcher c'est dit à quoi eloko bo misa yelo mo bo toko tshela biso et koti biso te ndenge kota vraiment biso Freddy Mbolongo eza nini bazoba bazoba ezali featuring auprès à patron na ngai na bana na ye ya chiffre 9 mobimba mais moi na bota makana mukolo na ba chance moko te muto na mutanga na chance na ye eza lokwa ntinga na bota na famille na ngai famille matondo na bosa te na pesi papa na ngai nani kijosi matondo na posa te na besa pe mama na ngai c'est la Lioni soko côté na famille na ngai okomona bandeko na nga ba Anabel ba Wivine ba Eveline bambala ba die matondo okomona ba Jagger ba Didier omona ke toza taille moko te omona ba tusu baza minene musu baza mike musu baza milai musu ba mikuse eza selon ndenge nzambe atiaka sasele ki azandi baza bandeko na nga omoni bomona tobimisa ba opise belé bomona ba niveau ndenge beta mwana na pa bimi aza pe pa mbika oke pe pa 5 mois te mazo beta na ye na ndenge na ye azana na makamu na ye tokotikela ye azo atana ya sa makamu na ye azo se comporter na ye bien se comporter très à l'aise mais ba to réclamer bino mo mikili mo trop ba bi depuis bobanda bande comme sou ba yaki na sima na bino tipo bino bozaka batali boso el généralissimo président na yo papa Mwanza Kongolo yaza mutali boso alongwa pa kenda sana makambo pe simba mais ba to réclamer bino bande ko belé tokotanga kombo parce que émission na tanga kombo Patrick Beckham ba déplique pomba bande ko musu ba Fabregas ba nani ba ba te musu ba poto ba nini ba betela ba libana mboka on dirait ba Mwanza Kongolo on dirait de sa part on dirait to comprendre des anini ka tindika chakal tondeni ba chakal tonini merci na moni ko tangi ba kombo ba to musu me kombo ko kana mundi bute
tenga taïga c'est tant autant ba comme moni que toza ba famille te toza ba ndeko te c'est que batu na batu bana ndenge na bango voilà biso toza boto sala musique c'est le chiffre 9 OK to qui para muning to qui para gauche droite biso tala toujours biso toza boye pour tes affaires du monde te eza pe cimetière et toyebi que eza cimetière ba mise mais et baraka to mona ngo ngane na za bo Fredi Mbolongo meilleur danseur du Congo na pani karaté wato na ngande o mone betala kaka mukande zo pola na ndako ya kokende mais amoni ke musala ndeza ki sasa to kobeta to kokende eza ba voyage to kenda ba Goma to kenda ba Cameroun to kenda ba Abidjan to kokende Paris to kokenda ngo to roya biso ne to za bo chiffre 9 restera toujours chiffre 9 chiffre 9 et ngwana to za na biso na panique te wana panique te mais bato belé ba hôtel à biso sur le plan international qu'est-ce qui ne va pas les logos pe koti mo mbilinga ba danseuse babi ba panza bino orchestre et pas bandeko na bino ba musicien ba panza orchestre ba panza mouvement ba zui ba danseuse ba zui au troisième danseuse ba zoé je pense que babi tigali yo Fredi Mbolongo papa libumu faut ba récupérer pour ba boma mondibu souffle na éviter bato belé ba hôtel à biso na peut soko le ba lo ba ba zo ka mondibu po so pene tikanga ba po ba zo nga fo ba zo na mondibu po ba resi ngai na éviter kopo ne eza lokola na mapa ba katso te ni chomia za na katsa kopo ngoto na comprendre que ça biso toza bona lobi eza première fois pété na musique congolaise ba mese ba longa ba kena ba groupe mususu eti biso eza lokola ba mutuka eza lokola na mona te exagéré te papa tout monde bokese mususu ko to mo ke ba 5 mese pe ba longwe non eza na rolo banene eza selo ba corps na bango selo bango eza vie na bango ba moni ke ba kokona bango vanda susu na chiffre 9 te ba ke koluka ba misala bango hier eza problème eza lokola papa ngani toza bo il faut ka pasi ka so moni mukolo mundi ba lobiki abomi orchestre wande za pasi to mundi ba longo atiko orchestre ke na groupe mo bo mais eko sala mate eza lokola mutuka kaka rétroviseur elongwe OK mutuka kutambula so rétroviseur longo mutuka kufi take ba Fredi Mbolongo bazali non papa eloko te toza moto akei o batika yo binango papa chéri o akei o atikali to jali o mate na joie bozali ozana joie mais eloko nini zosala ke bakendaka eloko ezali lokola ndenge bazoyoka na kate to ezana ba koyoka te ezali lokola na koyoka yoka ezali lokola Fredi Mbolongo alobaki akotikala artiste ya Robino Mundibu tina lifobo OK ezali choué na ngati OK na lubi bongo poza ngati ndenge pe ba o ba olongwa ba lumoni ke bazana bango ba artiste combattant te ba moni ke bazoluka na bango ba poto bazoluka ba vendre na ba appartement bazoluka ba sala ba dili mongo bete nga Fredi Mbolongo na yebinde nazali artiste restera toujours artiste na sala musique te ke pona ba voyage te na sala musique pona musique soki musique et 5 na kende voyage na ko kende mais Fredi Mbolongo ils ont dérangé te chomi bozara na bo bandaka pe faire en bien na ye ensemble mais le chomi le lo mona akoma na ba doka ba américain comme américain bana ba États-Unis mais bo bandaka na ensemble jango mais le chomi a évolué ba car nini dans stable mais ça problème était papa pourquoi ande boza boda ils ont salo moi ekosala nga bien ndeko na ngamona zakine na société ake évoluer ce n'est pas eza mabete eza kaka se comparer na patron eza kaka non ba ko se comparer na patron mundibu te mundibu aza muta ba immeuble ata ba leader na bango batongango te ko se comparer na mutu mo bazo mukanda plus na mo katonga ba immeuble yo mona immeuble tolano 3 jours na ponga mundibu ngana yo papa eza ce qu'on a biso que ne toza boye yo kana expliquer yo biso toza boye toza groupe chiffre 9 to kotika la groupe chiffre 9 eza kutu mapasa kutu babota mi ba mapasa mais au mona lipasa moko bongi lipasa moko bonga te ya te ke fo lipasa na bakende yo bongi to bonga nzela moko non soki baninga ba okende ko voler bazo bonga na ba vina bonga eza vina bango biso to tala ngana otala nga Fredi Mbolongo OK ndepe mundi ba otala ye papa neto zabo eto okipete o ko kende akei o ko tikala tikali mais pourquoi ba otake ka bino ba otake ba bambaka kaka manga na mbuma oyo etela babambaka kaka libanga na mbuma etela ba musicien ba nini ezozala pourquoi siko nga Fredi Mbolongo bazwa nga te ngani naza star na bango apa mundi bozanga Carole lozanga na ngona yango ovanda non papa ngana linga mundi bozona carte yo bimbula ngana beti na orchestre wana pe na direct mundi ba pesa ninga mutuka te na rata pe bana ke ba voyage te mazaka ovanda ezali de patience na nga pay naza na souci ndako na biso na fingisa ngote naza na besoin na kemba na ndako na biso il faut na pesa valeur na ndako na so ndako na tongamaki na niveau ya C to kokomisa ngo na niveau ya likolo nalobaki na kotika la restera toujours artiste de Robino Mundibu naza artiste ya Mundibu nazali mwana ya Mundibu nga naza star na orchestre na pris Mundibu c'est moi ba kokaka te pour yebeke nazali Kembas
naza pena mobali parce que lelo oko rassurer na public au bota absolu soy lelo qui est Freddy Mbolongo akei lelo batu ba la biso olo barani parce que les images restent vidéo tika là au monde mamnu sto lo ba ki obuma iyolela na misu ya population kotala yo est-ce que ba ke yo moko pe un jour okendaka te na micho bina na zakaboye nzambe likolo na penser na nga pena na suya yango te na zakana ngote suyo za kabongo te suyo na nga za kabongo te mais lelo soki muta cheba moyen na ya che car na ye ya che papa mola chelo mola na ye te nde naza pena boye na mvia kuna te na mvia ba orchestre musu te po ba ya pe pa na nga ba ya pe na pe te mundi ba pesi nga oza deuxième cas papa oza deuxième cas en plus na mataka ba voyage papa ngane naza boye na ko trahi parler na nga te papa mola bongo nde na orchestre ka na Congo mo maneza boza ba orchestre mbe ma batapoto eza pa mete obi zelana ko ko so Igo de la Forêt na pesi yo toujours na lobby morote eya na makambo ndo moni biso be mwanza nkongo na makambo to beta makambo tango pepele oyiba wera bakoko so ba wera nsoni ba Igo ba mema bato ba poto ba faire golo ba mema ba héritier wata ba mikili ba beta ba mikili ya propre o lelo salite bato ba okete ba kenda ba mikili ya solo ya salite pezeli mikili ba salite za ba mema ndo bangulu ba meme liboke mo beteni ka kosala beta ka ba tour mo be sala ba tour be baluka lia ba hamburger zonga no kini concert ezalaka te mais o bakoko so ba nsoni ba kenda ko beta ba concert mais omona kaka lelo kaka be apsala ke ba musicien wana lelo ba koma ba leader ba bima ba kenda ba poto ba zo ba mituka ba zo ba karme lelo ba sani ba longo kaka oso pone mais cause ezozala nini cause ezelo côté cause ezaka kende to muntu vandi boye mwana amona kake lenso so na besoin akoma lelo lenso na budget privé lenso na besoin lenso ayepa tonga pe mebe ninga zo mona tata to tonga lenso atala ka mona ke baninga musuto ya ninga onvie libanda ponga na mvia kate nga Jésus nzambe likolonga na mvia kate yo za chef nga na ngoto ndeni yo za chef na après mundi bozala kanga kasit mais ko en tant que chef ozo remarquer nini o lelo continue kata mouvement ba de part o remarquer nini en tant que chef d'orchestre ba départ ezali na bato o bazo sala po bazo sala toujours collaborer na bato ba artiste ya orchestre mususu bazo sala ko bazo bosa na kenda ko na biso to liaka na biso na ndenge na biso to vivre kaka ndenge ndako na biso ndenge papa na biso azo memela biso mais ce que bazo kenda ka pa ba voisin ko collaborer na bana ba voisin bazo mona mwana wala su tata na ye asala effort na ye apesa mwana ele su valeur moko boy papa na na komino na niveau na psycho na pesa na valeur wana te oyo ke ko mona kuna bango balingi ndenge tata wana ndako wana zo sala ka bongo bango pe tata na bango sala ka bongo menzo kana za bongo te c'est que Robino Mundi buto comparer na ba artiste le ba Fabregas c'est que Fabregas aleki mais non papa eza ko to ba bongo te non eza bongo te papa lelo so yo lati mo ole sinda ko lelo so so ngo ba ko lekinda kwana ko ndako balami matembe non mais oui eza lelo ka bo sepeli ke kolesa bana bino lelo soso eza pe lokola ndongo moni lelo na musique congolais na biso tuna nga sokoni ti ba orchestre mso mikemke ke ba poto na ba musique congolais ba saini mais zali kaka nde epesa mili bango kopezui ba kei biso to boye on a ebisa yo ezali vérité orchestre na biso patron na biso El Généralissimo ba fan ya bonne musique balingaka Robino Mundi bo balingaka biso ba Freddy Mbolongo o balingaka musique ebete ya bio balingaka pe ba artiste na bango congolais ba bima lelo bazwa pe ba mona pe oyo étoile ya musique pona biso orchestre na biso ndenge to solo laki na patron na biso toza na ba contrat ya ko kende ba voyage ba mboka no so bino bo linga to kende to kende na biso mais loko ezali nini to betaka mingi ba générique to betaka to ba générique lelo yo to mona ba orchestre biso kende ba poto ba ba fiche mais au mona ba kende ba répéter et comme adoze la concert ezate ba komi ko baluka ba sengi ba bilamba et toboka ba ketcha vimba ba ina ngona kini o tala image na TV o ba kende ko sela ba kende ko ba komaki ke to ki produit concert na ezate taki El Généralissimo patron na souci ya artiste na ye alingi te to ke no beta showcase alingi pour nous connaître un concert, pour que ne peut bien, tout ça peut temper à souffler, comme ça pour moi tu il y a bien. Et c'est que tout bête à nos banzembo. Tant que tu as préparé ça album est salama. Album je crois que tu vas décembre banini. Album est aussi là nango. Tu vivre na biso net tout d'abord. Ata ya mingi te. Mais la possibilité à tata na biso à respecter na biso, moi na soka lilinza lia. Vous en avez besoin polo, zoa. Vous en avez besoin ketch, zoa. Obeli ba ko salisa yo. Magamba ba futa parler, a futa la biso ba parler. Ceux qui voyagent akangela biso motema te o ayebi ke azaka déjà ancien za déjà moto voyage eza pete pona yo vous comprenez et ça siko ka ndeni ke
Robin a solé qui na biso patron na biso solé na biso abike avant ça biso abike ba artiste na nga toujours luka to kende potongo bozo luka eza problème te poto ezali nango tala yango eza ko telo ko samba te biso moko to moni dossier yango yo na miso makambo to ezala ngo pepele mais poto gagner to sala pe makambo ba fan pe ba okota na concert ba sepela to bitsa bitsa bon ka te photo yebela bango to zela album oyo et sila soki to sali album c'est sili donc to kende ko produit ba concert na mboka libanda o moni ke ekosala pe ke to bini to yembi voilà et que ça la peut que tout ça va production belé mais oyo amoni ako sepela na oyo akolinga ko tambola na masuwa oyo nga nazotonga to yoka go mais oyo amoni ke ako azali na pressé porte ezali ouvert to fungola ki porte ouvert to mona ki déjà ba pio ya mabe to comprendre ki déjà ke bato ya mabe bazali ya wana mundi ba parvenir ko lobane da vérité po to kabona ba kabona biso na kandate aza honnête yango na tanga tsaki mais elakisaki pika ke ba oyo bazaki da pressé bazaki da na code na bango ba kosala ba kendaki biso toza boye neti ngai nazali musicien lokola ba musicien nyoso bazolonga na okese mundi bondenga zanza teke na kwa benda kanga alobi ki yozo mbali no yango yo bango non akabulaka te malgré toza ba chef aidaka pesaka biso na bandenge mo mais soki eloko esengi tokabula famille tokabulaka en famille eloko ezali nde enviation atali par rapport ya venir na ye amoni ke ndenge patron lobaki ekosimba nango te pona ye akozela na ye te bakei na bango yaya tobenganaka mutu kuna to tofingaka mutu te tomaltetaka mutu te to ezakaka ndeke take kaka azomonaka ke bamasa na nga bake poto nga na tikali patron na biso alobi ke tokokende poto tosala album yango namonaki esalaki ba départ na bango na petit na biso wana ndenge akei nga na bokeli na ngai ba fleur esimba kitoko esimba te ton visa vina c'est tout Robin Mundibu papa soin to bengaki papa soin parce que yé vraiment soin papa chic papa makambo papa chic mais siko bandeko balongo na bazu bino déjà combien de musiciens na ba danseuse te wana nga natanga te na kipara te nga nazana kipara kaka ona moni mais yom to gérer un groupe effectif oui bon biso da miso da boy à part quand des bazu petit na biso wana petite sœur na biso bazu déjà 3 danseuses non te bazu longola ba danseuse moni o mona bazwa kana to longola bango kala bazalaka na groupe te bazala na groupe on ne bazu bino siko on est alongwe to bazu te alongwe na ye akiko luka vi na ye akiko luka vi na hier to yebika ke za petit sori to ki a commis intégré dans orchestre mususu n'est pas na Villanova to yebi ngana yebi te na yebika ka intégré dans orchestre mususu vous comprendre ngana confirmer comme dans Villanova OK pour moi il bonne chance il y a pas mité boira toujours na problème na Fabregas Maestro on a tous un problème biso na Congo to na Congo to ba biso artiste on a problème mais si vous avez un problème te pourquoi ça tinga na la promotion orchestre tant que ça la promotion orchestre mususu pour na ni papa jamais ngana ye pona groupe chiffre ne so mo na orchestre batanga kombo na nga orchestre to tanga wana esi balobelanga baselinga promotion non pourquoi ngana ko sela batu so promotion te basela bino promotion baloba pe mo na bino te so baloba me ngana oloba ya bango te ngana oloba ya bango te o reprocher bango ni kasi nani o reprocher Fabregas nini te asala ndeka o misani ko sala musique za musique na yiti asala ndenge olingi te rozora bino ba asala na ye asala nene ya mesali na eza vi na ye ya préféré na ye ko tonga bana na etalinga zokani ko batu banyo komi basali c'est pas asala na ye mais est-ce que biga yo mo pe ba préparer ga yo pe ba benda yo za Freddy Mbolongo papa libo international de Robin Mundibu Fox alenda bana Paris bana poto ba yebi ngana yo to lo babwe ngana to lo babwe jour okende yo avant ngana sito ye bana yo orchestre ande ba banda ko lukanga na fanda na yo omona na laso makambo so bina na boma mboka siko na la video siko na mona so be preuve omona ngo est-ce que biga yo ba luka yo te botika na fana papa chic Robin Mundibu baluka papa chic problème biga nazana problème papa chic problème ça la main te loko zate voilà merci batu botela biso ebele na monde Freddy Mbolongo yo papa libumu donc aza on a toujours pene papa chic mais tout monde a dit déplique pomba a s'attaquer mingi na boss na yo et ça la ronde na bateau bataka plus patron na yo wana za jeune talent pardon wana jeune talent wana PD pardon ko landa ta PD wana jeune talent ko landa déplique wana jeune talent wana PD ada musique tena nzoto musique te atika ke bana na mikili bon chanteur le roi hier amema bon chanteur na tangelo ba bon chanteur na mboko c'est bon toi que bon chanteur tanga est-ce que Robin Mundibu o chepa bon chanteur maman na ata bon chanteur makasi papa boyoka banze moneta yemba na mboko ayo papa ko yemba vocal moko na album moko boneti na ba wenge wana eza black yeba to abeta banzembo kuto tanzembo pe na ata na bandako bandone beta te papa tika ko Mundibu c'était chanteur ata ngana papa ko yemba na note eza ba black te
ba biso tala ba album na bomba ntimba oyemba ko kana sens te papa ko betela masola jeune ata 4 alata ba pantalon ko pedi wana mutu te wana longola yaya longola yaya to betela masola ko bino mundi na yebi ete azimu kanda na mikili na yebi ete so problème ni eza entre bino na bango muto c'est impoli biso to lingaka ete oza respecter devant patron na elle génération monga Freddy Mbolongo nazali après patron c'est moi nazali premier voilà ko blague tana lobango na charger ko batamine le bongo ye ay lokote ay Fabrice pour qu'on s'en charger na été obonga na bangaka ye obonga na bangaka ye so bangaka été fa loba na lobi na loba c'est ne loko ne asalinga travers caméra pour azibi no petit oh na lobi nga na ebite ka azwi na ebite danseuse na biso na kiti accueillir le vidéo bachelo vidéo eza fina ye eza fina ye bachelo vidéo mo eza fina ye pala ngetalinga ite eza fina ye papa na koloba ni eza fina ye ba beti même na générique na bino chana nu boy na répétition c'est meilleur te so mona teke to koma pela bokesto beta pe ba bloga Michael Jackson réponse en paix wana ba star na femme so comme biso ba to banda ke so mo to beta biloko bokese mususu so to beta ngo te poto mona ngo eloko mike ngo so ba beta pa bike to za ba grand papa biloko na biso eza biloko kitoko te tika Mbolongo chiffre 9 papa chiffre 9 papa mais okoloba nini na déplique pese moi conseil otala yo parce que conseil azala kana impolitesse muko ezali omona mam dans sala ye azala kana impolitesse na ye a comprendre pe que impolitesse ba impolitesse plus que bazali akende na uti na ba off auti na ba mboka uti kuna na ba benga no felina ya ba PD akevanda akeza songa susu. Merci beaucoup. Bato belé batalio okoloba na bango nini. Alors on est dans le bon. Bato belé batalio okoloba na bango nini. Toko retenir nini na poko lelo. C'est bon de tout ça. Bato bana posa ba déstabiliser mouvement ya chiffre 9 ya Robino Mundibu okoloba na bango nini. Bato ba sa ba campagne mabe bato baza ba vandi lelo ba luka ba tinda bato ba sa charger na bino ba luka ba ça dit ba panza mouvement yokoloba na bango nini. Te bazala kana ba messena bango kozala bongo ya problème te. Mais biso pe groupe chiffre 9 ya pato elle génération mo Robino Mundibu tozali groupe chiffre 9 ezali en forme ezali lokola ka mutuka nga ndenge sali gratuitement ba okena mo ba kotsana ba peinture tozana ba danseuse pe bazali toza pe na ba monsieur bazali tozana ba danseuse na biso excellent mwamba toza pe na ba petit na biso ba Merlin bazali ba danseuse bazali tozana ba Jaja bazali tozana ba danseuse bazali lelo nga pe Freddy Mbolongo na kolonga na groupe chiffre 9 danseur moko nzamba ko sala ka ko pesa Mundibu danseur moko ya ko bina na ye mais ba retini ba fan o balinga biso groupe chiffre 9 ba fan na biso bazala na bango kimia chiffre 9 faisait grand complet oya kei oya tikali musique ya Robino Mundibu chiffre 9 ça nini ezozala boko mona album même mwanza Kongolo et ko comprendre pe Freddy Mbolongo makamba sali to ça na biki bato na Paris balinganga na France partout aux États-Unis artiste na Freddy Mbolongo nde bolo baki na décevoir binote na décevoir binote na na groupe chiffre 9 baza appena posa ba mona yoti baza posa ba mona ngame na okena groupe chiffre 9 na revoyager na pas Robino Mundibu te papa na revoyager pas Robino Mundibu na ke voyager sika mo ba benda nga bourrette ba memanga loka na niveau na nga grand boy papa na leki na ba leader be na succès na actualité pardon na leki ba leader be na succès na actualité leader net nan tangi na tomo de leader o legi pour nini yaya pour nini atanga parce que yo no bazala mitema ba ebiti Freddy Mbolongo danser okolega jamais na minute ba bishomi yo kolega na actualité yo le papa pozo ngala tanga litungulu pembeni ya sosoko yaya mais parce que andi kono bobeta mouvement était kinde ko se kufa voilà auquel album gomme te na bien monté pardon te na bien monté gomme bien monté na bien monté eza gomme ya bana classe to gomme oyo ya gomme ya lettre to gomme oyo ya gomme ba fasaki ba mission ba kendaki o batikala na poto o bakimaki Fabrice Maestro so yo yoka kyongo bien mabeza te ngana kyongo non te faut yoka rapete nazoka tango yoka ba star o babetaka makasi ba pe musique bien bango bato bazaki trophée mboka mobimba bayebi yoka kutu disque d'or mususu pe ya mvua bezali papa trophée fallait que kozwa trophée bango bazi trophée toka kutu ba disque d'or ba disque d'or pe ya mvua ba fabrication pe zalaka papa yo ya ndingaka yo poza oza chroniqueur moko bo oza intelligent yebi makambo yo ya bazoba ndetikela bomba kino saka babuzoba yo zaka ya mayelo yebi kopo yo voilà vous comprendre il on a linga ko moi que na longa place dans la kit na kimba on a yé voilà na c'est prouvé na éviter ba fan ba linga Freddy Mbolongo na c'est prouvé merci a prouvé grande sœur ya mère na ngai dans na matanga metaki ya benginga artiste ya journaliste on a linga ke minga sola bien na tiki ya on a yé to ça na interview pour na yé le boyelaki ya on a exprimé tout ça tout habitué bana poto ba otala Freddy Mbolongo aza éprouvé moi quelque chose moi nini et on ça bien na kuzu bengi
apesa numéro de téléphone esala bien makasi esala bien makasi moins 20 moins 30 moins 50 euros bino bobi gande tokenda na bino osala bien mais faut dire mulungu dynastie vol de bimaki oki yango vol 2.1 oki yango dynastie ya nani pardon ya nani tika buyo ko sola ngako sola ya natuni ya nani ya nani explique ngaki ya kingani dynastie vol 2.1 ya nani zambe na ngai bagolo oluka pauvre bagolo toni nango na pauvre na bango boyebi te que dynastie vol 2.1 ya nani explique ngaka kamba moto bagolo bazaka ba fanatique nani papa bagolo babimisi so bagolo babimisi so banzembo bolongo bika na kopote donc bagolo yo baka bagolo te to na ba warrior bagolo bakofil basalini bagolo babimisi disque sko disque na bagolo mukonza bagolo ebizaka nani nani fi rigolat artiste na biso Congo ok na yebite bolimbisa place wana na yebinde te na yeba ite album pe bimi belem susu mona kaka utsa makelele na ba TV mais alimze monengo zuka na te makelele zo bunge pe bato bayo kata album mo bimi ya kitoko neti ba formule 7 zo beta ozoma ke accord arena kala mingi ta ozoma ke actualité na ngona zo mona za accord arena ya accord arena na mona mikolo bino ko 12 patron na 12 na accord arena papa Mundibu azwaka na Bercy na Bercy de Paris Paris Mundibu azwa 12 c'est bon akendaka mais turo babi azwi 12 babi azé sous parmi non c'est zaka nkolo bo comprendre lelo te bo comprendre mais ba onora ki papa na yo wana papa na efali vie na ya kati wana pena to benga kaye papa Kulutu azali grand frère père na biso kasi grand frère to za so pepele ba wario toujours to za so l'aise to za pepele ya ba wa za pepele po mini no lukela bango to vene so l'aise toujours carré to za pepele papa to za posa pe mona chiffre 9 mpanzi wana te na ne ba sala plaisir tout repe ba penser ba ko ça peu plaisir bon ne super surprise ya le bandeni papa mais on va soutenir quand même faut soutenir Accord Arena pour azali grand artiste congolais en plus aza grand artiste en Afrique yebani makasi en plus ça sala le lope fierté ya mboka na biso fali di cap aza pena ngai neti na part nano pozana azana no collaboration na patron nga déjà na lingaki déjà banda kala aza artiste oza ka soka yembi nzembo na ye les éducatifs et ça la pe que EP sanga pe mo un peu moko boy ya on peut ça la pe le biso to comme pe ba grand pe boy na makambo ngo pe ne so cause ba patron na so ba robino mundi ba patron na biso ba fali di cap na ko boa kele ba flair tout na bango tout baza pepele na mona la tala ba image na bango na tala ba répétition na mona ke bazo voler kitoko Accord Arena ko beta na kitoko et kitoko vie moko libanda no mona kele na ba cimetière azo le la rapport atika bito mama beko vi moko libanda libumune le bona moko na cimetière vi moko tu mende go na hot babi yo ne bo non ngala ko za bonge longi na ko za lokola ye tano face à garçon mais libumu za libumu ba différent tala mabumu na longo oyibe libumu na ndeza na libumu ba tumsuso tsango omona ke libumu lokola moi mito abane zo bima pembe so ba libumu za ba propre au sentir que libumu be soin quoi moi c'est pas ko se retrouver journée ba la le ka wana libumu ka fi ba ko comprendre ça lokola ba libumu ba koko so ba libumu za ba jeune za libumu ba star so comprendre yango wana mais zoto Zata oyo kapi album bandeko mususu ya bina file okaki yango ok ya bina file okaki yango ouais neta okaki wala pato bina file te wana pena za chanteur pe lisusu chanteur te album na ye na mo de chamo na okaki asale featuring bona nzele na dans chanteuse na biso wana Benedict te ça va moi kitoko tele pe ba vocal mo pe ba mise ba yembaki na nzembo mo be comme titre na kanga lope na okaka na car na ngai te pato bina file toujours coup de chapeau zalaka bo patokolanda na ba wana ba wala na te mandefu tondi minu libanda eloko malunga zate sana musano malamu pardon mandefu ebele minu libanda eloko mama malunga ba sala te asana musani ma patro bina fili patro na ko bina album dynastie obi oyo kango na nuté album affaire bimi oyo kango na nuté tena na album mangote mozaka même na so bon to ba chelio mede na carte rose za nani pardon carte rose en nani Amédée na yebi keza ya président nga fali Médé na carte rose ya nani ya Ferré David na yoki loko te siko yo tsanga na comparer ngo ndeni David Mangaya nzembo embela David Mangaya yo na yebi si Fanny Tshisekedi yoka na lobi na yo na yoki te na mona na mboko mikolo ya patron na biso leader na biso na mboka fali di cap mais oyo lobi wana na yoki ona nte non yoki on ndinga mabete non yoki on te dynastie vol 2 et bimaka sko oza vol 2.1 sko na vol 2 bimaka zaki David Mangaya pas zaki na kati
On sait bango tenzembo David. Ngande pena lelo zanga. Oh ba yemba na papa mo ba yemba na papa mo. Loko pena pato na robina lobelanga makasi. Na koka kotia tiration na matoi na babilongo musuki. Na vandaka trop mingi na bango mibale na ya na ye pato. Yo vandaka na fali na oui. Ezo kondi na moni na moi pena ke lelo remarque moi ke tango komi ko fungola ngabo banzembo ba star musu na Congo na bise bimi mais nazo za tango ko konteza fo. Mais oui quand même mwinda. Mwinda. Mwinda na Paris mwinda. Akoko na biso 4 kora. Te. Nazana ba grand frère moko boye, to kopera na ba zape ba membre na ye. Jour to na bango na place mobe ya Kundulupe. Na mi batiake loko yango na tuni loko na oyo akoko na bino Koffi Olomide. Ah non, toko. Ah mais oui au moni kaza chanteur mais comme animateur. Mais to mundi bozalaka abwakaka, bosekaka. Mo boseka pe kasi Koffi Olomide. Au moni ke boza mitema mabe. Ako mona na Koffi Olomide sala trop. Ale bo mo siko mo bo finge bolo bani mabe ate. Mais balobi Koffi Olomide malgré tout ko sa ba générique on a za pena nzembo izarama. Yango sala zonga na kokre. Mundi bu asomi mutuka po baye baye loboko kaka boye gobu mo portier abeta ba vocal bolingo na ya data. Bolingono ya 3 temps, bolingono ya 4 temps, toko bemine unda 1 temps, oko betaka na data, obida kana 3 temps. Omoni ndenge komi contre ta papa vraiment sala choix na yo. Et kangate azana mais c'est chanteur te. Ah mais oui. Boisson mutuka, papa yeba. Loboko kaka boye gogo mo portier. Papa. Mais ba tuba réclamer ba senga ke ba bi po nini. Ndenge faire gola azako honori bandeko na ya il y a mouvement où va évoluer qui n'a pas nini asala qui appelle pas Robino Mundi Bouté mais ba s'attendait plutôt fallait pas honorer Robino Mundi pour place à Chanae mutu côté kuna apparemment les appétartés président Fali aza toujours costaud ba programme ezebele président na Robino Mundibu aza pe costaud aza pe na ba programme nebele comprendre bien sûr ezo tout en até mais komona kaka s'épouse ezali bokomona kaka na album Mwanza Kongolo bokomona kaka biloko moko ko bima wana so comprendre ngai faut to zela yo pe to zela nzembu na kati Mwanza Kongolo to te album oyo ezali kaka bando za biso album nzembu na banda année passée ti lelo to zela ngo kaka nazolinga te ba surprise ndesiko ebima bima neti ba bo c'est gagné au peto ozona bisongo te boza calme boza calme depuis la fin so bonne musique baza calme ba osepela ouais to retenir nini na poko lelo to ko retenir nini bo retenir bolongo na bato ba olinga ba déstabiliser mouvement bato ba na posa ba kata Robino Mundi bu souffle yo kolo bana bango nini et puis yo moko pe tozoyoka déjà solo yo soki osaliga nyanga ba ko récupérer yo pour que oh bueno chiffre na moyen nini bana combien bana moyen nini ba opesa ngo ba récupérer à l'époque biga ba bando chela ba balara $4,000 ba $5,000 ba fan ça bonne musique obiga Koffi Olomide faire gola transfert le plus cher voilà ba fan ça bonne musique ba nga ba za programme orchestre o bazana besoin de loko ante ba biki Fredy Mbolonga otika osala ngote o pato na Robino Mundi ba bokola nenga bien. OK. Yango wana ngeka ba fan so bonne musique balinga chiffre 9 ba retenir ko caisse la bonne ezali à gant complet eza lokola mutu ke gratame ba ke notaka poncement ba otina ba couleur ma mutu ko lekana bien toza toujours na préparation na album na biso Mwanza Kongolo album na bino oyo ezali toza toujours préparation na biso pe ba répétition na biso ezali toujours na résidence ya patron na biso oyo apesa biso ba artiste eza résidence na biso ba musicien apesa biso to répétaka na lemba wana soki chaque lundi jeudi toza wana mikolo to retaki no ba répétition coulisse kaka biso to komaka coulisse kaka to répétaka en plein air te moi VIP wana sala moi VIP mais to retaki mikolo ba répétition par rapport ozaki na préparation ba studio patron na sala ki trop charge na makambo ebele ya studio ko fo ayemba po comprendre na ba nini makambo so pas en privé ya famille yango c'est que to rete mais semaine prochaine wana ezo ya nde to da boye to ko zongela ba répétition na biso toza na so forme orchestre mo beza complet eloko mo échanger na ngote to lobika o akei o atikali toujours moto atrizali elle généralissime Robino Mundi bu patron na biso o to linga benga ngai po ba dédier na album Mwanza Kongolo azana beso ba yemba ye abenga kaka na numéro na nga plus 243 89 662 90 plus 243 89 662 90 lobenga Fredy Mbolongo na koyamba o na ko lepeso pe patron na elle généralissime mo banga te ba s'épouse ezebele ba nzembo bien zali générique ya kitoko makambo tu kitoko ko ka bigas na bana poto batali nga na senga na bana poto bo soutenir ye azana problème auto kufela azana problème na azana matanga na famille to soutenir ye au sala bien
keke dédicace na bana poto batali. Bon, na pesika bana poto nyonso boze belé moyena banotanga bakombo ate ba obazaka ba ngai na opena bango to yeba nte balingaka ngai boyoki ndenge chroniqueur na bino mboka bolingaka apesi naza éprouvé o amoni ka lingaka artiste na bon pas sepesaka na ndaku alingaka pe Robino Mundibu to tsaka ata alingaka Robino Mundibu malingaka artiste à Congo. Artiste à Congo voilà. Soutenir bobenga na numéro 1 to ki bobengi na numéro na ye ako contribution na bino pe na matanga salaka bien. O pas Monica au contribuer na financement te matana moralement voilà. Ko sala ta mo appel wana ko sala ta mo bien. To pande zalaka kama toujours na yebi ke sanda manoka wana pena nzelo azaka betaka pena mbuma po ngetolo ezala toujours makambu o benga ngetolo wana mer wana pena da mer ko asala makambu no ezala ko sanda manoka wewe wana sanda manoka balabi na bosanité edi fumu ema yebi bana de bonhomme tout na pesi bino mbote bolingaka ngai artiste na bino boyambanga pepele bana matete ngana za mwa matete na pe mona changwa matete zali mama matete zali papa changwa zali mama papa na mama bebanaki papa bengani mama jibiso to kei changu même bamoni so ba mama leki na mama kutu bamoni ke ngana bazo konisa biso papa mama yango na sikoyo batata mosa mama leki de bono bazungai biso leka bien na nga pepele na de bono na bosanité garage yo yebi karande zalaka ba petit na nga tu milimo na bosanité maître ako na bosanité Rickson yo yebi mbala matondo na bosanité mbala biscotte batu na nga tu na Paris na yebi ke bolingaka artiste na bino yeyo makambo za pepele bobenga bozala kimia orchestre mizali temps complet tout ça musalaka ndenge botinda kibiso tout est makambo za bien Fredy Mbolongo ye a personne azali ese bango bomona siko ba Pampex tozaki na libumu mais Pampex roya oyo nda na bona nga tout na zara na nga na gondo mo boye bobiki ozala yo boma biso mabe toza so pepele pepele na mona bali na mona ki libundu moko boye taz na zolo batro na bambongo mo antinsani ba pesi boye moya mo ba mkusa li batama libundu ba akeba na mama dance na Congo bamba obina na niveau pena biso to tsape na misisa pena boye on a tay kombo teko menga fona tanga ko parce que kombo ba ke lesu peza yete muto tanga na popi wana otangela nga popi kwani yoka image wana ilunga nda simbaki mbongo Fredy Mbolongo ilunga bwaka na problème na ilunga nalobi nga tay kombo muto otangela koma muto kwani bon on a problème na ilunga popi na poto baza muke la popi ba mais muto e monaka na uti kinto azaka kuna nalobi ba popi na bona na États-Unis na bazo lakisa bambongo mwa ba tintana mike wana bambongo te yo mwana États-Unis yo nanga tezao merci c'était la Fredy Mbolongo o tozalaki na ye bana poto bozaki ebele botali biso ye wana Fredy Mbolongo bomonaki ye bomona mwa kala na Congo mokili tomoni lisusu Congo mokili wana peut-être chaîne mona lingango makasi ya tomoni lisusu patron nani to la patron te biso tout ba collègue oh muto lingo tanga wana collègue donc merci beaucoup na abonné tout ya Congo mokili donc merci na réalisation Sims et c'est le côté de technique la bosse on a raté Anel Kabafosset le réalisateur de cette émission Arnold Oagara vraiment na sima ya caméra et puis to bosanité ba partenaire o ba sala rapide biso to évoluer vraiment na bosani pété na famille mo beso na tiki yango pe na famille wana mato voilà Jos Wutu na peso moto sikeza na de bonhomme na bosanité ndeko ni mo mais na pesika ba famille mo ba Wutu mbote bozala ka en forme toujours artiste na Fredy Mbolongo yeyo azawana même moral. Merci beaucoup Fredy Mbolongo a éclaircir tout ce qui s'est passé na chiffre 9 c'est-à-dire dans 16 né à longo ba longwa ki wana ba longwa c'est-à-dire ba longwa ki ba 20 na ba palais après ba senini ba kei donc ya lobi aza toujours confirmé na kata chiffre 9 à retrahir jamais Robino Mundibu oya kei lobi mo akei o patigali atigali merci na équipe Mombako mokili nga na linga rabino mingi bo continuer toujours kozana biso ensemble bozara scotché ande ba news evandi donc bozala décider ya Aline Mwimba Tatiana Bitono na bossa na raté Jemima Kenge to bosanité Mike Katanga to bossa na raté to bosanité bandeko tout na bossa ni pété par le bana Luanda bana Angola tu na pesi lo mbote alabaka kala pe molonda ngwa Luanda na bato beta pe to na posa na pona ba fani ba l'équipe pe kuna na bossa na pesi baninga bazolu ka bakende États-Unis d'Amérique bino ba bo ngende to linga bongo biso linga na biso bongo merci beaucoup so linga biso na pesi mbote na Niclet bona Luanda solo amba na bossa na famille nyonso amba ya bino yangwana kwa mwasa pembe acoustique kwa boumela bana Luanda
nga boyebi ke décembre déjà partir le 20 na na Luanda pour prester show mo nga de patron na El General nga la poste ba show belé ba place mususu ouais nga patron na nga za côté wana bana Luanda na zo ya le 20 déjà na côté wana et les kabie quoi. Merci beaucoup. Moi je vous aime tous. D'ici là portez-vous bien. Bye bye. L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments se veut, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. À en croire Ado Youé, ambassadeur de la jeunesse congolaise, l'objectif est d'apporter une solution rapide liée à la création d'un espace d'échange entièrement consacré à la cause de tous les jeunes Congolais d'ici et d'ailleurs. L'ambassade de la jeunesse congolaise vous concerne tous, n'hésitez pas. Vous devez comprendre que ce qui nous réunit nous rend plus forts. Et nous allons avancer toujours avec la paix et surtout l'unité nationale. Voilà pourquoi j'invite toute la jeunesse congolaise à se joindre à nous pour collaborer ensemble. Moi, je joue juste ce rôle de médiateur et le rôle d'avocat. Je serai là pour vous et je me donnerai corps et âme juste pour vos préoccupations et vos problèmes. On sera là. L'avenir de la République démocratique du Congo promet meilleur et cet avenir est beau. Et nous allons construire tous ensemble l'histoire de ce beau pays, la République démocratique du Congo. D'après les invités, l'inauguration de ces bâtiments se veut être la concrétisation de la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Et je déclare donc en ce jour inauguré ces bâtiments qui est dédié à la jeunesse et j'invite toute la jeunesse congolaise à fréquenter cet endroit parce que nous mettrons à la disposition de ces lieux toutes les informations et toutes les opportunités pour la jeunesse, mais également que nous tous nous puissions travailler à côté de nos autorités militaires et sécuritaires sur la question de la paix pour notre pays. Projet, ne restez pas ces jeunes-là qui est en train de murmurer, de pleurnicher à tout moment. Essayez un peu de penser à quelque chose à faire et puis voir l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui vous fera la voix pour voir le ministre qui peut peut-être concrétiser votre projet. Mais c'est un plaisir, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir ces très beaux cadres qui désormais pourra recevoir des doléances, recevoir quelques problèmes que nous avons nous jeunes. Donc je dirais coup de chapeau. Depuis sa nomination au rang d'ambassadeur de la jeunesse pour la paix en RDC, ce digne fils du pays se démène grâce à l'action coordonnée du ministère de la Jeunesse à faire les lobbying et plaidoyer pour l'épanouissement de la jeunesse et son implication dans les processus de prise de décision dans les institutions étatiques.